Mais la mission n'a parlé déjà de enregistrer le son est moins différent. Donc aller mutu na ye côté ya rotondi ça. Wenge pe bazaki na deux mitu na bango. Wenge balé deux mitu na bango sec. Balé la rotondi ça, balé la spectacle, balé la makambo belé balé deux mitu. Héritier watana bepe aller mutu na ye. Héritier watana be azaki na mutu na ye pe moko. Ya koyemba ayembi danger côté plein. Ngona nga déjà comme des banques sanga pour tu siko héritier promotion zate pour biso retourner va pandi da bachangu ni banderole ni loco ni bon to comprendre que silence mo za ki pe héritier di ça promotion ko ta giwana akende Afrique d'ici on osane dynastie nanu de 1 dynastie na faire dynastie ezabili Clinton teza seleo teza JDT teza nanite idée et où ça n'apporte idée et où t'as pas à faire yé moko ne kolo masolo dans la minute autant muso o biso to boulé yango faire au boulé te bato muso ba boulé a bil te faire ça capable de ça la changement pe Bill Clinton bato pe wakamwe tsanani soki au PC da remplacer Bill Clinton tsanani tala faire ko tombola pe boro wana plané ba tombola pe la boye et pas commissaire du match changement pe la Bill Bima kene kota silence pe koti parce que comprendre que kene pas fia ko libilo Bill toyo kaninga ina yo obeba nina sele yo obeba na ferite dinasi esa sele yo te dinasi ya feri dinasi ya feri ole kana te fondu ganga po na komba feri sele tout monde faut comprendre ye abimisi générique na ye wana bimisi wana aboki we benze monyo so monika aboki moni siko abimisi nzemu na ye aboki we raté pe générique simbité émission sali afingi sele yo eleki na générique na actualité etala mi koleka na générique na ye balobi yasikeye nine Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au monde quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba te mukinda. Akocha comme tu n'as pas ta chambre te. Na quand on se distrait dans notre mutolinga te. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie et vie de loin. S'abonner massivement na. Babi, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, ma film, ma émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. Nous sommes là pour vous informer dans votre chaîne préférée, Greatness Congo Télévision, une chaîne pas comme les autres. Je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner vraiment massivement. Salut à vous tous, chers internautes, chers abonnés. Vous n'êtes pas abonnés, je vous demande de vous abonner vraiment massivement. 2023, c'est une année vraiment tellement spéciale pour Ferregola parce que Jésus de Nyons va se produire au stade de martyrs de la Pentecôte. C'est pour cela, dans cette émission, nous recevons pour vous, on l'appelle Moana Souka Bagoula. Nous allons analyser l'année civile 2022 de Ferregola. Nous allons analyser la carrière de Ferregola. Nous allons parler de tout sauf de rien dans cette émission. Avant de commencer l'émission, je vous demande d'abord de vous abonner. Après, je dis aussi merci à la grande équipe de Greatness Congo Télévision, Dan Mosengo à la présentation, votre humble serviteur, Gloire Kiamouni qui est derrière la caméra. Je dis merci par rapport à son savoir-faire. Nous n'allons pas beaucoup parler, nous allons dire directement bonjour à notre invité. Je vous dis de suivre cette émission jusqu'à la fin, de commenter et surtout de partager
Et à la fin aussi, vous n'êtes pas abonné, je le redis encore, je le demande, abonnez-vous massivement. Je dis déjà bonjour à mon invité, Mwana Souka Bagola. Bonjour. Bonjour Dan Mosengo, les grands journalistes. Nangola Nzambe, santé za kitoko likolo Nzambe na CGSD Nias Nika Boroni na moto yambo. Nous devons contrôler mboko mobimba na se awa bakisela ye moto ya yambo, bakisela ye l'homme de dynastie, hein? L'homme de dynastie, papa social, hein? Wana bolandika fali na bakombo belende pe mi pesa bakombo belé te bakombo belé e banda lelo te banda kala na musique ya Congo. Chaque album artiste azora kombo ezaka te ko landa nani to ko landa nani o to mona ngona mboka we e banda lelo te banda na baluambo année c'est combat bisal album a créé combat bisal album a créé combat année 2022 a fait rigola et les kakindenge année 2022 bandela biso kitoko bon malgré tout na ba 4 ndenge ba ko kanga mokonzi mais ngayo za la moins difficulté mais les gars qui savent makamuto les gars kitoko non c'est les gars kitoko ceux qui ont biloko il faut faire rigola année o abongisa o ya mabeza ki na 2022 na 2023 il faut abongisa pour na yo repérer conseil pour na on peut ça mokonzi conseil ya mingité parce que bon ndika batu balobaka entourage nini boye makambo belé donc ye moko pe aza mokolo kota vandi soit moins déjà que mbwa mabe asa pembeni na il faut déjà alongola pour année to lingi distraction te parce que to kende direct stade de martyr aussi ça va te ba carrière donc talakaka likamba bambu ya ba entourage wana d'abord to vana no wana après to ya na stade de martyr est-ce que yo moko personnellement de baloba likambo faire rigola doit changer son entourage yo mona ngo ndenge bon toyoka nde bato balobaka po so bobi makambo affaire ekendaka liboso te mpo na entourage mpo na nini bo baorchestre tout ba des autres ezali makambo wana ebanda lelo te eza makambo akala donc déjà ntongo déjà toza ebele déjà bata bien baali bata mabe mpe nde baali donc ezaka ndenge yo moto odirige bango oyebaka oyo aza mabe nalongola ye oyo aza bien natikala na ye stade de martyr artiste et musicien belé babeti stade de martyr année 2022 oyo lecture nous par rapport à stade de martyr il a fallu pour pas héritier Watanabe lecture nous années bon stade de martyr on a mon ngo lokola eza likelemba moko boy donc nenga na mon ngo likelemba fali pupa azaki na likelemba stade de martyr fali pupa na mona ke loko azaki dana na mutu moko ale na mutu moko ali mutu na moko ko t'appeler donc autant ndule bato ba bien fouté ba fouté yo moni ndenge te baba fouté pour musique ça te na minute oh déjà makambo ke sous stade déjà te auto ke nakita ça te bato ba ke stade ba moni plein mais la minute na ba parler déjà doit enregistrer ba biloko son et moi différent donc ali mutu na ye côté ya rotondi ça wenge pe bazaki na deux mitu na bango wenge ba les deux mitu na bango sec balé la rotondi ça balé la spectacle balé la makambo belé balé deux mitu héritier Watanabe pe ali mutu na ye héritier Watanabe azaki na mutu na ye pe moko ya koyemba ayembi danger côté plein à kokiti faut lo ba vérité et ça te que pour naza golois pour naza na cla wenge faut de bombater auto monaki yangwana to monaki to le meilleur concert ya stade de Martyr en 2023 entre les trois stades wana pour na yo ya banani za le plus réussi mais yango déjà na sali déjà na Kaboul déjà soki to lobi meilleur eza pas héritier pour na koyemba surtout bi meilleur eza côté ya fali question na ngasko eza ki question na ngasko eza pour comprendre biloko eza belé plein spectacle batu biloko belé wana soki na bango so akobi ma premier asangi mo biloko na mo ndambo meilleur pour parfait ezala te meilleur ezala parfait ezala ka domaine ya Nzambe pour na yo na bango so misatu wana ko tete na plein na te soki tu nous tient va to classer na 3 concerts ya numéro 1 yango numéro 2 yango numéro 3 yo classe onde un ya nani deuxième mais numéro 1 goza wenge numéro 2 eza héritier troisième nani et troisième goza fali. Merci beaucoup de continuer toujours dans cette émission Oyo. On va aussi parler un peu des trésors congolais. C'est que trésor congolais dit Marambuya héritier Watanabe Alobaki était il a plus besoin il y a eu en son carrière naïe qui a fait rigoler dans carrière na une émission
Trésor Congolais aloba qui par rapport à yosko image no par rapport à ba dire héritier no yomo ndenge ndaba héritier bon eza choix na ya eza choix héritier parce que yemoko moni na carrière na ye pona na makambo na ngai kende bien faut ventone eza ka italiga héritier donc alors eloko na yebisa héritier non nakozonga mpona stade de martyr po stade de martyr héritier wana eza makambo ebele ebomaki nini babiloko ebomaki ye ya liboso azalaki presse ya mibale jour wana tiaki ezalaki jour moko te oyo akotya ndule wana ya misato ezalaki promotion ezalaki mokie ya 4 ezalaki trosi donc azalaki trosi ngai gogani ngai nani ki trosi ezalaki mabe donc il fallait il fallait travailler pour commettre na baterre moko boye conseil comme déjà prêt mais héritier ba bien sauter kamate tout comme na bangonga wana nga déjà comme de bank sanga boti siko héritier promotion zate pour biso retourner ba pandi da ba changu ni banderole ni loko ni bon to comprendre que silence mo za ki héritier distance mo so ekotaki wana akende Afrique d'ici on osane ce qu'il faut na 4 cas ya critique wana so no critiquer concert ya fali pour que l'on zanga ki pona yo au chango 3e et l'on zanga il faut fali abakisa na concert pour azaper premier bon et l'on zanga ki na fali pour bezaki ndule za quitté donc plein salamaki fallait pe ba mélomane na ye o ba sepelaka na ye il fallait ba sentir musique donc musique za quitté ngwana oh il est qui en poto mona qui na ba réseaux sociaux de bato ba bima te voilà ton dessina yo mais musique ezate ko ki oyemba te boy mais on était plein bongo wenge so fallait baba ki seloko mona ki monka ki mona kata stade de martyr wana ba mankani na wenge te wenge ba le loko baksate po ba fait déjà ba sali nyoso ba ne loko baksate ba appelle loko te ko longola do ba on déjà ba sali da tout bon ba déjà ba légende to ba da likolo to la micho de et l'autre aussi na bango nde batika na bango nde bafana na bango. Merci beaucoup, nous continuons toujours dans cette émission. Je dis big salutation à Gloire Mokola Polga, l'autorité morale. Je dis Myriam Mwembe Boyenge, na Pesho Mbote Bisiko Zalikola, na Biso Mbote Lisusu, na Esther Odia, Mbote na Bibi Cheundu aux États-Unis, na Pesho Mbote Tetenda Imaboko Bank, sali à toi, Mtakabara Makas Kolekanza, ma prince Zambeka, Mtakabara Koleka, Tetenda Imaboko Bank, année 2023. C'est l'enfer rigolo à la conférence de presse nous Nazala, à l'Oba, février, il faut album Dynastie Bima. Malheureusement, tout le monde, Bill Clinton Azali, parmi les invités à la dynastie, Simbi générique à Lungwe. Déjà, première question. Est-ce que Bill Clinton il faut changer de programme de sortie à la dynastie? Tout fait rigolo doit maintenir toujours la dynastie en février malgré le départ de Bill Clinton pour y avoir qui n'a qu'à cette dynastie. Dynastie, de 1, dynastie, n'a fait. Dynastie, c'est Bill Clinton, Teza Célio, Teza JDT, Teza Nanite. Idée est où t'as pas à faire yemoko ne kolo masolo dans la minute autant so biso to boulé yango fera boulete batum so ba boulé Bill te faire ça capable de la changement pe Bill Clinton batu pe wakamwe chanani soki au PC da remplacer Bill Clinton chanani tala faire go tombola pe boro wana planer ba tombola pe la boye et pas commissaire du match changement pela Bill Bima kene kota silence pe koti parce que comprendre kene pas fia ko libilo ka Bill oya dans la devant aza le loroté la cause de limite to se doubler na ndima ki ba la cause de na match dynastie azate a betate finish animate finish a Robima. Tu peux finir de jouer plus que la coste. Donc Bill, c'est facile à corrompu. C'est facile à corrompu, facile. Bon, Bill, l'autre comprend que Bill a un esprit, sans esprit. Donc, espèce de que tu comprends que les marques de Panzana pour la Bill. Tu comprends que Lelo. Ne ba lo ba soki nani bo chaka bambongo na bole marqué panzana c'est que Bill nem dalia mbongo wala esprit za muki
pourquoi longo na dynastie selon ye aza musicien Ferrigo la te qui pour na ko aider Ferrigo la ningi Ferrigo la okoka charge sous ya mamba asina kité. Comment ça fait ti ma muto yo kaninga ina yo obebani na sele yo obebani na ferite dynastie eza sele yo te dynastie ya fier dynastie ya fier ole kana te fondo ganga po na komba fier. C'est le tout le monde a bras droit à Ferrigo là. Oyo Ahmed fa tout le monde a bagoloa yemoko héritier un Ferrigo là loba un c'est le plutôt loba qui est asa vraiment au four au moulin na kata dynastie en so ba bebane peut-être za pika 12 ya wenge Ferrim tatindi. Eza ko mesana na muninga. C'est le avant na kinte c'est le avant na poto. So faire bêtement un mois na poto bazare sika mo. Ce qui est billet parce que na pays qui gagne, c'est parce que na mission mon kuna banga bakanga manaye. Ngana oka mobile c'est le ale kabila na l'île na l'esprit ngana oka mo pour le rôle esprit ça l'issue nini. Il faut ndime loko yo ezaka bien te, faut ndima, faut tchela mutu libaya car ne poto le azan esprit. Émission na so taliango bien Bill Clinton, ya na sens ata mukete. Toye bate azo kota na kapo a panza dynastie ou bien azo kota pour na ko tumba sele parce que c'est l'homme d'abeta qui 12 wana simbi connaître au moins qui va bêter Bill Clinton abeta qui 12 à sans esprit abeta qui 12 abeta qui 12 aye pela simba aye pela monsieur le aboaki si c'est le marambe belé la TV abike bila finga bane bakizengi selon ce qui se dit c'est Fally qui est à la base il y a départ il y a Bill Clinton yo pona yo ozomona ngondengeni bon pour dans terme mususu pour Bill esprit na ezaka bon tam so aussi na featuring na mona mai kuna yango habité na baby sakoto ya on négligé bien yo la gina TV bandi ko ganga ke hotel na groupe na nini na crique ya dynastie to yo kani to boaka wera bango baboya oh il essaie de faire ça wera te aza papa na te dynastie ça wera te ça faire faut comprendre il a bimisi générique na yo wana bimisi wana aboki wera benze monyo so monika aboki ah moni siko abimisi nzemu na ye aboki wera te pe générique esimbi te émission asali afingi sele yo eleki na générique na actualité etalami koleka na générique na ye ensuite il y a idée toujours na pona pour somo muke tout le monde qui déjà ni bandeli ya dynastie absence ya Didier Lacoste ou ayimba na Ferrigo là to eba ka Jani fala yimba ajani ayimbité na ba dernière nouvelle no ayimbité sur ce problème ya yika na Léo tout le monde le retrait sous ya Bill Clinton. Est-ce que le bozo banga tina dynastie na batu mususu pe balonga balanda de part ya Bill Clinton. Et le nyonso ezaka facilité pour réussir tellement ba bundisa dynastie wana et aussi mbakaka numéro 1 nango za ferré et aussi mba ajani soka yembité eza problème c'est le hotel pe problème ferrité mais ajani oyemba ba misenyo so auto classe ki ba oyemba bino mo boyoki na TV de abila bi azate OK ça problème te to longolier ami longolo c'est bon le ami longolo za problème te mais générique est obeta ba animateur bazali l'air c'est bazali batubidi mboka bazali c'est le opaza on a pour accompagner bango générique est obeta manana l'air ça c'est le bien PC Ferrigo la conseil bi Ferrigo le grand artiste et musicien congolais na mboka na biso dynastie pour simba faut Léo alongwa ba propos ça ya no monengo ndenge te ça na c'est le bayoka na raté yango lo babongo so bayoka na linga lo babongo te tout le monde appelle c'est le quoi plus problématique peut mener à Ferrigo là. Ils ont remarqué que le problème mingi a fait rigoler c'est Léo c'est intercal plus azobe bana bajani pour na c'est Léo abebani Bill Clinton alongo pour na c'est le pourquoi kaka c'est Léo anda za problème na bino lelo na kata dynastie bazo ko kana esprit na été c'est le na leki bon esprit
biso nga kamwe bila bimi yuma pasele yo nga kamwango ah tse gudi bende o mi yuma pasele yo pozolo ba bila longo na ngana dinasi bo ba be o longo pona sele yo je sais déjà sele yo de so faut pas ça conseil moi ko to lobela Bill Clinton directement o yebsa Bill Clinton directement ni te nga mone de aza yuma na mone de aza vena vrai yuma pona makambo ya bimission tango déjà toyokani nga na to sala eloko moko boye soki na boyi na loba mbala moko na boyi surtout to banda ko sala eloko apoyo wani okima mpanzo komi omoni baboya ki to boka venchone ba mwa to tala boy abida yuma tabi pe na vrai yuma parce que bon na ndimite bo bila ko loba to boka venchone fera boya na ndimite parce que na nini na dynastie kakola za wana mtabeti biloko ne suza kakola biloko to mtabeti za kakola siko tango fera lobi wera soni to boka ete na kata dynastie kakola tsenze muna kakola beti est-ce kakola se pena jamais likambona ya roboka wera to participation ya wera na dynastie héritier watanabe pa lobela yango omona est-ce que ça serait aussi préférable car wera ngwaza na dynastie tant que papa na bino nyonso mais dynastie o eza faire abengisi bandeko na ye abengisi papa te abengisi baya na ye na baleki na ye abengisi papa te ba père pe bazela tour na bango koya mais Koffi Olomide membre dynastie papa na azala te papa ko to azala mais papa azala te ko faza dynastie te ko finze muneza mpanzi eza dynastie te nzema ko papa ko yemisa pe kara wera po yaza papa na yo papa ko to azala mais papa leka azala mais ko fe ye moko fera bengete fera bengi ko fite na respect on a 20 années faire fa kende pas 20 années on a photo ça boy ko finde sentiment na inde sali quoi da sentiment na sali nde apusani pembeni ya mwana na ya petit na été fona ya sabu ya onzembu na eza na kata dynastie nzembu ya roi featuring moko boy le roi single moko boy. Je me souviens de mission mi Genyama ndirona biso na bosani alobi Koffi alokola aloko acide so tchena biloko fo ko ebeba ninge fe rigola sangani lisusu na Koffi Olomide makambo ya bien te rekomela ye tango danga na to yoka na raté partout au kende fona bebisa tam zube migi wana amene kamutu kasi de tam zube migi wana ina quadre isimba raté ite mtalobaki muto nde miga yambaki nde mtalobaki kasi muto wana ya yambaki wana seka yena mopao esimba raté donc ennemi nanga partout au kende na okeka ko chamo kisongi mo beba benga na ye mais lelo peut faire roloba roloba bonheur na ye parce que abika ngana to yoka na raté eloko na so esiminga esanga mtema pasi comment do amoko mopao a tout fait bon mutangalo ba musicien tant que le musicien a zoli nga Koffi akufa po eta msa matero et aussi maté papa c'est alors une idée à 12 ans et esprit tu es baba relation c'est vraiment ya Koffi Olomide na Ferregola une émission ya ndirona biso la chinoise Karine Mokondi tu ba propos ya Ferregola loba pona Koffi Olomide lelo karaye wana lisusu Ferregola na pemeni ya Koffi Olomide on est quelque part bozoye ba pe mambolo ba pete ba gola bino moko te za keso to yeba makamtolo ba te za ke ebele pe basa dynastie na pena faire pe bande ko simba te mais faire asali bolingo wana yo bengisa bango nyoso po basala makambo na minute oyo mutu moko te andimaki mopao na Félix Wazeka bako sangana mutu moko te andimaki yango parce que na banzembu déjà babenga na bantaba mso abenga mninga liboma mais lelo basanga na grâce ya dynastie pour nous ce zonga na nyoso ba zonga na dynastie oh libala mo kabona ki bazonga ni dynastie on a peut faire na fali pour pas baimba place ce qui ko ezali faire lo bango déjà ce qui producteur mo azali a tien ko na ye akapa ba yemba na mutu nyoso a condition obongisa voix à condition pour bongisa voix parce que il est déjà makambo yemba déjà balongo la ye de bachaida mo pandi do ba bika ye aussi mbana kaka donc jamais raté dans la condition à bongisa voix donc dynastie qui pété dans la minute oh yo na liboyo kana raté so ka pesi ombote dynastie
selon balabala appelle le babo sangisi batu na dynastika pour combattre fali bino mo ozo kokate amelisi bino pe mayon bobengi batu ba yosunga bino ye na stade de martyr donc sangisa ki baninga na ye ezaki pona ni idée où tu as na dynastie les albums ah kasi jibe pe na confiti ba sangana ezaki album te ti ba sangani ba beti martyr nani producteur wana nani Amadou Djabi Amadou Djabi azoki idée wa na dynastie kasi yango babi dynastie yango idée bozwa ki yango nde po bo combattre fali yango bengi bandero na bino ya maison mais boya to combattre moi na quartier latin selon balaba te to na ta wana ya combattre mutu te yes ko ta sangisa ki bongo pe ba beti martyr pas combattre nani Pablo musu ba lo ba pe zo zongela bango moko Pablo musu ba lo ba yango mo zo zonga yango moni bagangaki yango moni bagangaki ngala ko copier mutu te ngala ko za mutu boyete la ko za mutu boyete mais to moni clip yango la bo copier qui peut ma liberté Merci beaucoup, nous continuons dans cette émission. Vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande vraiment de vous abonner massivement. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Vos commentaires, nous les attendons afin que nous puissions améliorer le travail. Je salue l'avocat le plus intelligent, l'avocat le plus beau, l'avocat Gabriel, mon ami personnel, Fassi Yamba, l'ingénieur le plus intelligent. Déjà, Banda Kunalo, la pote, Tangoye, Swakoya. Tokende elongo na pesimbote na ingénieur Tizabisi. Moi je salue ma grande famille JP Mosengo, Franck Mosengo, Deborah Mokango, Lisa Mokango, Kecha Mokango, Keran Mokango, Gipson Mosengo, ma mère Mireille Mankwe. Merci beaucoup à toi. Nous continuons dans cette émission. Petit à petit, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous demande de vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de missions. Nous allons parler de la politique, de la musique, nous allons parler de tout sauf de rien dans cette chaîne. Vous en avez besoin, Laura Malamou. Vous êtes très bien informés. Simbara Clochette Ouana, abonne-toi massivement et abonnez-vous vraiment pour être très bien informé à travers cette émission Buzz avec DM. L'invité d'aujourd'hui est bel et bien moi, Nasuka Bagola. Nous avons parlé de Ferrigola, nous continuons de parler avec Ferrigola. Nous serons au stade de Marseille pour accompagner cet événement. Moi, Nasuka Bagola, c'est comme pratiquement vraiment Nasuka émission année 2023 à part stade de Marseille. Bah surprise ni bozo préparer les bisous au social malam pour nous fan ya bonne musique. Bah c'est pelane. Bah surprise c'est belé parce que moi en Nzambe akobando ganga te na TV ke na saboy. Bah surprise c'est belé tozela nanu tozela oya mutu ya nanu to gagner na dynastie. Do obatu ba okanisa eleki obatu ba okanisa o tozo na dynastie. Yango moni tozana kimia yango to anosaki déjà stade de martyr parce que stade de martyr on a tourné yango 3 fois. Est-ce que batu babenda ki pe stade de martyr? Bon batu babaki ba otindika batindiki te batindiki te bino est-ce que batindika ki bon so batindika ngo to zongo suna kini wana te. Mais déjà le mois qui n'a qu'une comme na lemba ne balobaki et qui ata wileri benin tout ça là je m'en ensemble non tant à 5 missions congolais 5 yo tchelanga banka ba comme le roi dit professeur artistique 5 kaka vous comprendrez jamais fallait pour pas sur 10 na musique na musique ça fallait pas être 3 Gali merveille sur 10 Bagalé on peut pas obéter, on peut pas en 3. Kofi Olomide. Les gens déjà en actualité, les gens dans la 7. Inosbi. Inosbi qui timo mukie parce que talaga ba ki lelo akum da 5. Gezma Wete 2. Héritier Watanabe. Héritier Watanabe en actualité akum na 6. Ntango mutasuka. C'est c'est le scam combien de bêta danger. C'est le scam à l'écolo. C'est le scam qu'on appelle la quadra aux Merci beaucoup à vous tous, chers internautes. Vous mettez déjà la rubrique Nabino, le prof
c'est quelque chose qu'on va faire souvent avec nos invités. Tout ça, moi, j'ai invité pour vous mettre à l'aise, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans cette émission. Je vous redis encore de vous abonner vraiment massivement parce qu'il y aura de bonnes choses sur votre chaîne Greatness Congo Télévision. Dans cette émission Buzz avec DM, avec un seul présentateur, Dan Osengo, le cardinal de la presse. Merci beaucoup, moi, Nasuka Bagula. Tu retenir le passage dans une émission. Bon. Comme la souka. Ok, l'ingala attaqué na moi mukie. Attaqué. Bateau bakoti sans cynique. Loka ba Robino Mundibu bakoti ba sans cynique. Na landa ke jour musuna été sur émission Kanato PSika. Abi mta FC faire go en français. Ngana kama Robino Mundibu yo ça fait go en français. Tant déjà tant on a donné mon on a joué biso que mon lambo là tu es bien té faut pas ça dans les lamba bien quand la so que lambo est bien té au monde ce que yo joué ça mutai en français yo mo nzemba français aux en côté même nzemba lingala aux en côté ce que yo banzembo bongo ba yo bini sarabise ça banzembo kaka té tolo banzembo lo rumba ouais ça banzembo ba Robino Mundibu baza parmi bato bala ça biso que musique ça na kisi. Bon, Robino Mundibu. La chance de qui c'est qui parce que Robino Mundibu a un bon musique. Ale bon musique ndeni ateki na nzembuté. Ole bon musique. Là on a internet. Batala on a internet, c'est bon internet, bon son mutuka. Un bon pochit. Ba Robino bala ça que musique ça qui parce que Robino Mundibu na ba China CDT, o tekani. No bis album té. Bando bana carrière na on bis album té. O tekani. Est-ce que ingénieur moko ko so tana ye pena boye, azo nzemba Robino so ki cheneka Robino acha na CD pateka. Nana ko somba. Nzemba ko acha na CD. Hein? Et dans ça la CD. D'abord coacher na CD. Le vente comment streamiser et comment partout et comment la plateforme belé à façon yoteka la Amazon la banine marambutu na CD pesa na digital pe ali so ya teka ndengeni ya préféré teka la musu na digital ba on ba ça musique za kisi on doit ga yo abeta la musique mais aller en musique aller en nini on est allé en bon. Tant que bon mobile voilà biso bato e bati. Nini. Clair service. Ba mo c'est belé ba copé c'est belé ba salaka. Net cop ni. Tant que ba cop voilà. Cop nini. Robino Mundibu keba na kombo ya ferre sala makambu na yo sala. Tant que ça fait raïma na français yo mo be fo ça dana nzembo ya français. Tant que na nzembo français le ça muto ya te mo yanga la yembi yango. Velanda o nga na yembi. Merci beaucoup, moi, Nasuka Bagoloa. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. On me fait déjà signe qui est comme Nasuka émission. Numéro de contact, n'a pas dédicace. Bon, numéro de contact, na pesi na nous coucou nous moi quand elle chante de Gimbateke. Na pesi bambota trop, na pesi famille Mayalo c'est Mobimba, Émérite Mayalo c'est Anthony Mayalo c'est Cordon Junior Mayalo c'est Gelor Mayalo c'est na pesi de Dembenza Tripoli, Papa Rose, Tonton Promo, et donc Moussamba les touchables. Aïcha la donna, Moutema Archip, Blanchard Mapouya, Simba, groupe WhatsApp Gola de Sang, na pesi Bambota trop. Odile Manzaka Mosi Nzambe, Bing Shing Monokwa Moïse, Vani Vanza, Medio Bukasa, Grand Jogo, Patience pas là depuis Afrique du Sud. Surtout l'année ma banque aussi a été. Pablo King déclaré à Luanda. Numéro de contact. Numéro de contact, Nangaï, plus 243 Yarouli Moucheni, 89 160 96 77. 89 160 96 77. Le bégu du stade de Martyrs, c'était bon. Le Belango vraiment après dynastie. Donc, Kalaté déjà. Na février le 14 février mutumo ta ninga parce que dina saison bima bango tu ba bimise bo mise la poula mabe papa il va to boaka to ka fait malange ninga yembi jobo yoka ekala mutayemba testament boule parce que ba yembi na feri boyoka bia mon la yembi donc featuring na bia na feri na mon lo featuring ya
Et là, ça Carlito, na Pépé Calé, parce que bien, il m'a le droit à Pépé Calé. Merci beaucoup, moi Nasuka Bagoloa. Merci d'être répondu présent à l'émission de l'émission. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Je vous demande de commenter, de partager cette émission. Vos commentaires, vraiment, nous les attendons. On fait que nous puissions améliorer le travail. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Botunangani, ma copine, au moment quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabate Mukinda, à Kocha comme tu n'as pas ta chambre été. Na quand on s'est distrait dans notre temps Tolingate. Greatness Congo TV, ma gang, ma film, de la réalité. Comédie à vie de loin, s'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a là, on a rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, pas film, pas émission. Biloka Bouzoba, na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moment à droite, la commune anglais souscrire. Na français, va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement.